Kupete mwana bwe mwana ke klasi. Mwana ke klasi azongi lisusu te. Azongi kana ba uniforme pamba na maboko tozongi na ba uniforme pamba na maboko. Na keti na shakosi na ye. Comme na niveau où mako boma mwana na biso pourquoi? Quel que soit problème yango. Coucou Sali. J'espère que vous allez bien. Ngai na la grande sœur ya Raya. Ngai na la grande sœur ya Raya. Raya za petit frère nanga propre. Moi na maman leki nanga. Bino ba besoin inventer makambo oyo kutu boyebite o bo monité. Bozaki même pas. Bozo ki le non Raya la kufi na bik. Raya la kufi na bik te. Est-ce que ma bik ko maman? Raya la kufi na compa ba tubie compa na mutema. Na beta mino l'histoire po boye ba ke ngana za grande sœur na ye. Moi na kufi c'est mon petit frère propre. Leki na ngai propre. Moi na maman leki na ngai. Nga comme na Naomi. Mbumba so bet na compte na ho mo na compte na ngai. Raya lobi na tongo la muki bien vers 7h30 ba ke tike chauffeur o ke tike na classe. Raya ma ke classe ba 13h ba bengi biso no boya mbangu na hôpital. Boya mbangu na hôpital. Boya mbangu na hôpital Raya koto hôpital. Raya koto hôpital beli nini? To yebite nini na beli. Mbala moko mwana se trouver na hôpital. Toke kuna mbangu na hôpital. Toke kuta Raya zo siene makila ebele, azo siene makila. Oui, bien sûr. Raya ma za tomé le Jova. Oui. Mais tant au moins ça grave, quelque chose doit témoin de Jéhovah. Donc donc ça mona makila pour en vie. Mais réellement peut-être que les gens makila est belé na kati ya salle ya classe na bango na limité na 8e mairie et na première atanga la première. Ibino maman boye na internet besoin inventer likambo malamo ton abatu bien biki yo yebi famille wana nga ta grande sœur na ye grande sœur moi na maman lek na nga propre bito to fa na progrès. Bino ba besoin inventer likambo nego yebi oyebi likambo te zo mona ko kanga c'est un petit frère na ngai propre moi na tante na ngai na minute teno ba na morgue ba memi quand même na hôpital ado sene makila ebele ba bengi mama leki na nga mbangu ngai ma Deborah ma Saintige ya Aris papa Alfred ba kemba nkono na hôpital ba kekuta déjà moi na zo sene makila moi zo kata mutema. Rame au kata mutema sale hémorragie. Bakoti rame na morgue. Biso tuko tozongaki to bandi ko lela makasi. Nde ba ko benga biso na basoko de chez bembe bozwa uniforme na ye yango. Uniforme na ye ya se na likolo na sengle. Payé na kata chasse tandis que petit frère na akendaki normal. Akendaki classe lobi na 7h30. Yo yebi likamoto inventer likamo non batubie biki Raya kufi na biki ta kufi na compa ba yebi so yebi te compa ezani na mathématique so yebi compa te faut retourner ko ba te ko inventer likamo na porta ba vie wana porta ba vie na TikTok non so ta porta ba vie luka ba vie na ndenge ko gate ba vie na basima ya ba vie abatu yebi paso biso toyoka bino boyebi Raya mite mambo zo inventer likambo non ba bomie na biki yo zalaki wana poko ba bomie na biki. Ata leki na ngai propre, leki na ngai propre, moi na maman leki na ngai propre. Moi inventa likambo te. Likambo etali te, o monité, kanga munoko koloba ebelete. Linga oyeba qu'est-ce qui se passe. Na kota ki live. Na kota ki live na lobeli yango. Na tango na tie photo na ye ya classe nde ba bloquer ngai na like na nga. TikTok a bloquer nga na like. Kupete mwana bwe mwana ke klasi. Mwana ke klasi azongi lisusu te. Azongi kana ba uniforme pamba na maboko tozongi na ba uniforme pamba na maboko. Na keti na shakosi na ye. Comme na niveau où mako boma mwana na biso pourquoi? Quel que soit problème yango. Kupete mwana bwe mwana ke klasi. Mwana ke klasi azongi lisusu te. Azongi kana ba uniforme pamba na maboko tozongi na ba uniforme pamba na maboko. Na keti na shakosi na ye. Comme na niveau où mako boma mwana na biso pourquoi? Quel que soit problème yango.